Ba animateur tout na Congo. Nana bina bank ça ko soka boake yo kaka. Ti na respecta ka muto bank ça ngaza la ti. Mo boya ka. Ngabili. Ndonde ngaboya sele na koki kotika la boya sele yote. Po ya za Afrika. Ngasko na za tumi donc na boye po ali. Yo te ngali. Ko so bitafi ngali yo. Ko le bara ko mo ko na télé. Parce qu'on a plus que mutu aux otanga. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Très belle émission ce soir dans la Brazzaville. Pourquoi pas la bande tout baza branché à la émission qui toko partout dans le monde. Nabi ke bo sentir fond na ngeza ko ka botu na pourquoi Amias na mérité na Brazzaville na habité. Na malanga ba ministère na ba Kofi, na ba nani na Fabregas. Nabi ke bo lo bato na makaba za ramte hérité mais na bisque hérité na Brazza dégâts. Na sapongo na général Tumba Kunzardo to pendante kana Brazzaville siko. Bo sabe mission na kin. Ngana na kin itena na Brazzaville na pays Afrique. Na pays Afrique. D'abord terminer ba actualité la team wata ndenge za ko évoluer ba contrat na bango ndenge zo ke ne proposition na ke visibilité za makasi na la team wata ba concert partout tout ça bon on a général Tumba so ça on appelle ça bonjour aux apports on appelle ça bonsoir et grand merci na maman na ngai Francine Ngembe parce que sponsoriser nga na musika pe na pembeni ça toujours en forme c'est que ça Francine Ngembe toujours ya Willy Moucheni coup de chapeau vient nga Willy Moucheni boss ba le barato mais parce que ça m'a le bango ba cha fragilité pour yo ou danger abi mi savait général Tumba la carte général Tumba boni ngiro na ngai Bien. Ouais tu na Brazzaville na monio oti na kati ya première niche kabete so masolo zo le kana kati no kuna en fait on a mozindo émission na biso Non masolo eza kitoko boulot kitoko na moni pena boulot ba osala pena musala donc et ça linga bien pour mon ACP. Tout moni ba bi ba t-shirt tout ba banderole tout ba imprimer à la ville et salami à la carte ta que yo za la rana wata ba do na mi salami à la maison que ça le exposer pour na bi à imprimerie normale na Afrique tout imprimerie ba zo rara awa te na yebeli yango kala déjà si na ya ba Brazzaville wana nazala pe na flat awa donc basala vraiment musala ya bien et na moni pe ba polo ya team wata donc sali vraiment kitoko sali vraiment kitoko emeka bulo donc musala pe na kitoko donc na sepeli. Ouais, merci Kunzado. Nous avons une émission de nous bandeli. Tout cela Kunzado. Banda alongo qui pas faire rigola. A comme pas héritier watana belati wata. Nous aura chance à kuyambaita qui m'a ngato. Mais na Brazzaville na tche klaka na maboko. Na zeli binui. Kunzado santé ndenge. Santé kitoko bato ba omona. Ouais, voyage. Santé kitoko voyage l'équipe bien to koma ilobi. Na Sambula carnaval peut to salengo na Sambula. Et l'équipe kitoko donc les lots wana ndule. Donc na Olympique Palace donc et voilà hein, kitoko vraiment. Merci Kunzado bande ko bazota la biso na libanda mboka partout dans le monde ba ya Willy Moucheni ko da mboka ba Pierron Ngombo El Picasso bazola na biso baza présent na émission au Pierron Ngombo El Picasso Kunzado yebisa biso le lobe na to yeba olongwa ke pas faire boye pas wata oza ce que pas héritier watanabe héritier de la musique congolaise parce que ozo boulé organiser so wapi kenga naza wana vandia na osala musala awa donc ngabe na tambula kate donc l'homme propose Dieu dispose nazala ke pas faire bayebi l'homme a pavement les yeyo eloko ezosala bango babunda kibombanda tala babundi po na zuaye na longwe kuna na kanaki te ke fona longwa mais l'homme propose Dieu dispose to longwe to ye siko awa peto sali watande makambo mokonzi ne banzimwe watande bakonte mokonzi ne nyoso yaya watande mokonzi ya muvuma na ye biso nyoso to diembeli voilà donc parcours eza kitoko ma munyoso ezokende bien talaka goga likoloti yaza ya sika bango ya kala. Merci Kunzado na pesi rapidement mbote na fina nga Chico de Wolo pourquoi pas na harmonie totale depuis Turquie mais vena nga na Allemagne na Turquie parce que je na Turquie malamba mbote na pourquoi pas na vena nga Zoro mabela libandi moto rouge Kunzado ex-président na bino lobaki bana tout ba kolonga na ndako ne ba krine ba bwana ba kasa mso e bana ko simba te
exemple tomonaki Bersaka ndenge ba were simbita zongi tomoni yo pe malembe kunzado nazoya namoni yo pe longo ke ba héritier obwaka ba crime ka crime homme de beti ba crime te yewani te na bien ebetit tozoyoka te somo bolingo ya masuwa katoto fai bozwa ye ndenga zo basi bolingi nini elengi mibaliko bolela katagba mama kata esimbi nga na makila ba champion biso to na makila ba champion biloko to beta ke ratarate donc yango dansi nzamba kela ndakomba kuto aloba nga ba kritu wata ya sika bango ya kala goga ya sika ndako ya sika voilà ba biloko to na beti bat bazana ngo ekangi donc biso to ratarate merci kunzado biso bakoki batiela biso te ko toza ya bato te misa mutu azalaka te yo komanga na koke na vi na nga yo chapo na vi na nga nde yo lobi ex patron wana nde yo lobi non natala ngo te ke ex patron na nga FC nga ke bana tu ba okende na bango ba osala esimba te yeza na faire non merci ya nga naza Bercy te nga naza Kunzardo Kunzardo longwa point Bersaka ndaka non na longwa esengai kaka tolongwa esengai kaka tolongwa te ya kite ye kutu avant ya tokuta ne na palais na yese kende wana palais kende oui oh nga nenga zona akoleka ta koboya ngo wana masala nga ya bandenge ke ye côté wana tosola nanu bien donc voilà tosola nanu bien voilà dans ce sens wana. Ouais, merci Kunzado. Et ça bon Kunzado animateur ya héritier watana Belatimi wata. Babinga zo bini sabato mikolo yo. Sko Kunzado. Il cherche un peu sur le départ. Départ non c'est le ba ngosi. Départ ya kipwani. Mais mission ngo beta monter. Départ ya kipwani. Départ nangai ezalai kake to discuter alingali. Parce qu'on a plus que mutu aux otanga. C'est plus que mutu aux otanga. Nga bakoli ngate. Nga naza tumi. Nalobi nga naza plus que. Na ndenge ya masola. Est-ce que c'était émission s'il te plaît? Ma réponse s'il te plaît. Na pesa rapidement na Zoé Manzola kana mon frère azawana excusez-moi pardon donc yo oleki ferry nga tokuta nalobi nga tokuta na diable bosali kopa po bolia boko question na ngeza oleki ferry nalobi nga question na ngai ngona répondre na question na ngai po yo bi oleki yo tangit olobi ke ye na longwaka po linga sa nini on va balinga balia nani beli fort balinga balia Kunzado beli fort non naza mutu na na belate ngati na bela ka ba mutu pa ba kobela eza mutu pa mais kobela pena na vana ke na beli pena ya posa la question nani donc na media na banda mona te depuis kala depuis pas faire na lobi tina sa eloko ezosala bango babunda nalegela ngo mpe ba TVT naganyela ngo mpe te Jésus de nia salela ngo bo nalegela ngo te lala wana pavuma nalegela ngo te donc nga succès na ngezalaka ya TV na mite oh ya ko succès na ngezalaka nde ya bulo nde nasali dembela ko kado voilà nga succès na ngeza bongo nalekaka TVT po nalekaka TVT po balingaki balianga non nga mutu pa ko lianga zate dans la spiritualité soko mekinga o comprendre que na plus que yo ouais Zoé Manzo ayebi mambo ke tika ko sa Zoé na magambo te nalobi ayebi mambo ke ba ko lia te Zoé Manzo ayebi ke biso to bana nzambe to na bilaka ya nzambe voilà Zoé Manzo mambo ayebi yango eme kabulo ayebi mambo botika moni mutotangi ayebi ke wana mwana mabe wana kisa makasi na landa pembeni wana kisa makasi toni ngazala nga na tumi na 4 lettres tumi tumi tango sunani nga naza batumi bakota ba Espagne okoti pena ozaba wana soko na internet obeti tumi o comprendre qui est tumi couteau de sacrifice ngande tango bazo sacrifier bato bazwaka nenga po ba utiliser donc nga balia ngate yo mona de balia mbeli
te mbeli onga na lotanga wana kota na internet beta tumi ba obimiselo siko place au comprendre que oh yo kota ga wana nde oyeba banda fe na ngedinga ko sanga kawana mabanga makambo na mabanga makambo donc voilà longola ke muto ba ko lia été possible na vie ngana okufali wa nzambe voilà na ba animateur tout na Congo nana bina bank saka osoka bwa ke yo kaka te na respecta ka muto bank sanga za la te mo venoncer oza idole ya sele te ngana za idole oza idole ya sele scam non to wande ba veni moko te oza idole ya sele scam non 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 oza idole ya sele scam pona yo ki na deuxième générique bo ki ya oyo ne frère na de mode la mbesa bandi to mo rotiki ba nièce mo bo scam obimba te sele za vie na pese mbote na mikili donc à baza ba vie obiso to apprécier ki bango na musala et donc que totala nzela ni bazo kende nini bazo sala mais et na boka lokwa sele ote naza na couleur nanga sele pas na couleur ngana na mawa et sele ya sala ka mpe moi nyozo le bozo seka oseka point ya mozo seka ngobi ko sabiso ya mozo tika la bayebi ke nalinga sele o bayebi ke nalinga batutu nalinga kalu mo boya ka nga bin donc nga boya sele ote na koki kotika la boya sele ote po ya za Afrika ngasko ko naza tumi donc na boye po yo ya Afrika yo tumi yo sko ele bana presque Afrika on comprend libana presque Afrika ambia c'est une émission on habite petit na ngai oh mais oh ndoki uzado mon entier bazola na biso na émission o leki kitoko makasi na so baté bazo tanga sengo na 4 mais pour so 4 ezate pour ambiance leki fort message nous ko lancer na bandeko tout bazola na biso partout dans le monde pourquoi pas na mettre waza les suprême bachido kanyoso depuis Belgique bazola na biso en Bon State sans oublier Yaouli Moucheni les véritables codes d'Amboka les vrais codes d'Amboka Yaouli Moucheni Yaouli Moucheni via batutu via batutu via ya mutu moko boete Yaouli Moucheni etumbaye au chef d'état-major libinza pezo ya to bombaki lo mo boye na nenga kusupo ngomoni bato balinga biso to ko makala meto ko maka sika na to bombeli bango sko libinza o ya lingi na glisser na libinza zoe manzo masolo yango yebisa pe emeka bulo donc donc masola yango libinza e akalate boyo kango bato boya lelo na Olympique Palace boyoka libinza extrait ya libinza donc bato balingi babenga etumba plus 243 89 71 29 373 obenginga et donc tosoli ba masolongo voilà aux animateurs photo yoka pe na peso micro pendant 2 minutes ata 1 minute aux animateurs munene ya mboka na biso Congo pe na mboka na biso le Congo ouais Congo Kinshasa na Congo Brazzaville pays moko ouais panza bana monde te balo fa na bana na ba plan ngezala eloko ezosala bango babunda kibombanda tala babundi pona zuwa eloko esali bango baswana ye kibombanda na ye mobali na ye alukela ye babunda katango nyoso ye kibombanda ngoyole ale lala wana pavo mama Jésus de Nia Salelangobo Yelele Alelangobo Papa Melina Lelango Alelangobo Ye mwane no betongobo Mikolos kotoza Etengwa mbwana mukila Kobanga da tisha yakata no pesa ngot Etengwa mbwana mukila Kobanga nena muki mama soki papa banga yo na muki bomba donc wana babiloko ya na libinza donc voilà tumbote weza journée na bango mois na bango donc on apesi bango tumbote ba mère nyonso ya monde entier na pesi bino mbote tolela bino na trop soki bino te nde biso toza na mokili te donc bobombaki biso bobimisi biso eza journée na bino topesi bino mbote vraiment merci Kunzado ozaki penché kolanda émission kitoko émission tout est permis na kati ya Congo dialogue tala Brazzaville na boke belete venanga Pierrot Ngombo zoba mamako journée de la femme venanga Pierrot Ngombo El Picasso
sans oublier Yaweli Moucheni, le véritable code d'Amboka. Ketenda Maboko Bank, Libomu Bank, Makolo Bank, Venangai, tout va Venangai. Nabosani Yote, Pierre Ngombo, El Picasso, Pierre Ngombo, El Picasso. Pourquoi pas na Francine Gembe, Zoé Azawana. congodialogue.com congodialogue.com